faire il faut lelo à comprendre que vitesse ezongi comme va faire o faire wana yango yo musique wana ezongi bien et puis musique esali que to banda sko na débat musique to tika na ko finga bana ba finga mingi basi ba finga mingi oui to pe makité azaka nana ketchup si les jaune maman na faire yo nan au moins que banda faire abeti ndeko lelo ba débat tu ngalo ta internet muta finga za soude ezaka faire ayeba ki c'est dit to zongi na bonne marche musique to zongi na nzela la musique entrée ya Fali entrée ya Ferregola au CP na wa nani bon entrée ya Fali et ça là qui une émotion makasi po et ça là qui événement ya munene 40 000 places déjà ça facilité puis matos c'est ça là qui on a ba moyen ba tia qui na concert on ça qui oza pas fierté ba concert au belozo mona concert muso za ba ko chaka podium ba cheni no betia mais ba concert muso mo mbake mbongo ebimi na ko tela ngo ka boy yo mo mbake awa écoutez siko imaginer Fali niveau comment ina ngo wana concert arena munene abimisi vera mbosko mutu fabi mais vera mbabimite ba ke defa mutu mombo ba defi ve yisundo ayoka pasi tu vois donc tant vous faire inviter donc ayango ta na avant papa et puis fait ma ben donc faire répéter je pense que na terreau a komeli oyo na ba débat on na ba nini il faut professionnalisme na yepé ba kisa maza obligé parce que musique yango na mona ezalo roi babilo musu na osala ngote poso na salon ba lo ba Fali pa sala kiam hein kasi e mo kende la bongo ndi faire ayi mo acha micro bo ezate poso ache public yembi ba lo ba a copier Fali et tout public ba na sentiment na zela po chango faire tika ta osala ngote et puis so comment biso no to kokoma ba zo ba te lom na mona ki sangote papa sango yepa niquer ka carrière ne donc banati le collé basé belé même kota fait oui nati le collé ne di sango ala nati le collé mais kota Fali oh kota ya sango na za bongo oui bongo mona de sango lobi niquer pe vina oui otala ba déclaration ne ngona est-ce que journaliste professeur le roi sango kolo oh non na goté c'est to une investigation vivendi nan ado pe sa position que pas ça muta faire yepa niquer carrière na pour l'autre hôtel ba journaliste c'est pro musicien oui wawa mabiso toza papa donc faire assez loka malamu to ndima yango na lobi babiso to ndima concert à faire abeti bien kitoko makasi du Fali abeti concert na to ndima atawo ayembaki mukeso ki ndenge ni me batu na kati ba sepela ki uma kosa elo mo tambe na zo comprendre te monsieur le banzado to fana na ngambu ya faire bata faire nyonso o Fali o nyonso oyo Fali on sala ba omona mabe na ngambu ya bagolwa nyonso oyo Fali on sala ba omona mabe ya ndoke ka bongo na vidéo là et ça pour consister un thème exact pour ici là au monde donc le concert à faire moi je pense qu'il va fabriquer c'est Atali héritier Atali Fali pe Atali as obligé donc il ça na te Fali Atali concert Atali makasi m'Atali ko lega zate atati ba kosa na ba détail nyonso Fali boya ata Fali faire m'Atali makasi ayen ba point nyonso ba ko ndanga bango te papa otala te neni maître bienvenue vidéo Michel longo na sima mukongo muninga no musicien hein musicien longo na sima mukongo muninga no musicien ba Congo sa musana yo faire ba golo baza faire ba warrior baza Fali Robino luga batuna yo fabriquer soza ba villageois héritier muta compter na muninga to tela soutenir papa ve to lingi su makambo wana te za loko zo ko faiblir bino boko travailler te pona bongo musicien ko mano so ba chomi ko mo sono makamba faire bongo ya yo o mo lo mano makamba Fali bongo ya yo. Donc moi je pense que un faut vous aller interpeller que siko to ça musala to donc ça critique to sauver yango o yango za patrimoine na biso donc to ko za tête aussi deux personnes ba bundaka po o les gars na mission o ba ko tuno conseil à faire au mono bongo yo robeto mukoni mais na zo comprendre arena ngo faut ka vunga munene et à principe na zo baté ba ça na ngo senga la mala munene pour o liboso il est munene Fali pe kuna elo wana munene ezaka problème ni elo comme si eza la vidéo moko et tout est comme si balati munene mo ko kokana bata bala ba rena ngo esenga elo munene babila mala on dirait ko ça ndengwa na esenga elo munene ya bona kiala ngaya la Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino Bolinga Raming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv. Masola Balabala, David Wembe, Nazope Samaramouga, Randeng Zalara. Pour nous, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David maintenant, la Sarabino, Nabet Rabino, Masolango, Ndengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo. L'actualité nous oblige à remettre à l'isolo. Il y a Ferregola.
Papa Hervé. Donc, les autres, tous pena moto. Tous pena moto. Les autres, tous Messi Lubanzadio na plateau ya masolo balabala. Tous solana Messi Lubanzadio. Messi Lubanzadio, Boitard. Ouais, en tout cas, David Mbe Boitard, frère. Donc, je pense que dans le lobby, téléphone, on a bombardé. Téléphone, on a bombardé. Bon. C'est que j'ai compris ça, que tu vas comprendre que tout ça, ça bien. Et puis là, au moins, ma langue, tu vas me dire que qu'on a raison. Quand tu vas tout ça, là, quand il faut musique, tout ça, tu vas finir sur l'actualité, mon année, ça, là, qui va finir d'hymne. Là, je pense que Bonakia, là, tu vois, qui est le lobby, n'a pas PC Mote. Igor Kayala, le millionnaire. Ouais, Bonakia, là, Igor Kayala. Bonakia, la père, c'est qui était papa, mais tu n'as pas cela, tu as la banalisme, mais il y a un tes Arabiens. Ouais, mais vous allez na NT. Oui. Déjà, dans la Gaulois, dans la Warrior. Et ils ont 100 parties pris. Ils sont au milieu du village. Et puis, il y a un compte à rendre. Je ne sais pas si je chroniquer belé au salon, on a un compte à rendre. Et le va mettre Benvindo. Pour tout ça, les boss Sandré Lema, vous comprenez que nous avons chantier idéologique qui est allé. Donc, venez en vendre, on a PC Mote, et puis les macharan Zambé. On vit mal là-bas, c'est que c'était l'élo et ça l'élo. C'est-à-dire, analyse, on va que place tout beau. Donc, malheureusement, moi, ça que nous avons la conscience. Et puis, tous au milieu du village, nous avons comme d'hab. Donc, nous avons que l'élo déjà, nous avons satisfait. Nous avons kimia. Nous avons tiré au pire confiance. Mais sur le banza de Namasola Balabala, Ferregola a livré doublé Adidas Arena. Donc, à Betaki samedi, dimanche. Mais c'est le banza de Omoni Ferregola Ndengenin. Mais il faut que le baba pognon soit. Il faut que décortiquer concert et aussi il faut comparer. Donc, ils sont obligés. Donc, il faut comparer Arena, Arena ya Ferregola, na ya Fali Poupa. Tout banano, na quand ya Yemoko Ferregola. Après ça, on a Monsieur le Banza de Monion Negeni. Bon, tu as un concert à Liboso, il y a le 20. Concert à Liboso, il y a le 20. C'est là qui, premièrement, c'est émotionnel pour un artiste. Pour ça fait longtemps, artiste a bêta à soute dans l'Europe. Logique. C'est-à-dire, même il y a beaucoup à Zagina. Avec un peu moins froussé, c'est tout à fait normal. Malgré c'est un professionnel. Pour ce temps à côté qui est au sentier, oui. Donc, il y a une émotion, peut-être pas une image qui souhaitait qu'un jour, ma chance soit quoi qu'on zone. Après, il faut tout la vérité. Et là, ma gamme soutenue comme l'un. Vite à la faire comme un terme, on va comparer des débats comme il y a allez, il fallait. Fabrica, c'est qu'il fallait. Hériter, il fallait. On a fait Gazara na bomo ya kufagité. Mais à qui baisse. Voilà, on a côté voilà, comme faire oui. Tout d'un coup faire la muka. Donc azaki na émotionnel et puis et ça lui bien la musique. Premier concert en tout cas et là on a la sepela mingi ayembaki. Pour déjà na yebisa ko émission sur le gars qui faire na bakana yo basalié. Ayemba na motema mabe. Na motema mabe. Po na lo na pe ba gauloise ba belé. Oui. Ba chez tout jiba la gauloise. C'est tout jiba ouais. Débordement. Angola pena na ba Gaulois na ba Warrior. Donc moi je pense que premier concert qui bien, concert moko très bien. En tout cas félicitations artistes et puis double concert na poto, c'est pas facile. Comme ça au milieu du village, on lo ba to mona. Oui. Double concert na poto lelo batu baye. Papa yo ebeza ko ngana misite eza ko li parangu baté. Eza pena mutu da na fatigue wana et puis aye yango sur lobby. Donc en tout cas félicitations à l'artiste. Si ko so kela ba détail ko ya katia concert. Na katia concert à faire babiloko mike pezanga ki na ki professionnalisme pour moni lo ngata concert na arena ataki pena concert na you arena pas Sylvain Lumbila to ba Gaulois ba organiser ki Kenzo to pena ba Gaulois Luanda to pena ba Gaulois na pena kotala pour biso zo milieu du village et tata ko kuna mama fani na oyete na roya na roya pona zala na kendaki voilà yo ko kendaki ki mbangu na petit fali donc na petit fali to na katikati oui ça dit na ebisaki petit na Pharrell mille esprit na PC mbote lobi na sege na bi omoni lelo technologie changer te otala musique wapi kale zaki concert awe rebeti na poto to jibe bozela to zelango ti mukolo ba monter boche mais lelo concert rebeta na poto mais biso to vandi awa na Angola et puis ba tieni to tala en direct donc nikolo ba ke mukilezo évoluer technologie c'est nini et avancer donc faire répéter je pense que na terreau a komeli oyo na ba débat ou na ba nini il faut professionnalisme na yepe ba kisa maza obligé. Parce que la musique, on a le roi Babylone, on a salon, on a salon, on a fallu passer à la carte. Hein? Kasi, et comment qu'on est là bon, on a dit faire un moi tu micro boisate. Pour ça, tu public et yemi ba le ba. À copier fallu. À copier fallu. Et aussi public ba la sentiment là, c'est la poche chango. Faire la tika au salon côté. Et puis, et là on monsieur qui m'a fait banze mo ebele à faire et ebele monsieur yemba que ça qui pena communauté na public. Pourquoi? Faire ça ba genre bato so ba no yemba.
Amo akoneta yembaka atika la public tante eza bien mais ça peut mabe parce que la musique même à balele comme il peut public il faut mo fa ko taper na sentiment yo pour coacher na sentiment malgré les capétés ozoba na sens wana mais détail à concert à soi moi qui manque pas professionnalisme mais keza ki na kati mon frère moi zo mamisa bo azoboaka mutu mabanga et puis wana ki Congo musique congolais azana ba caractère na yeza spécial na okena terreau faire azo kendela na mouvement ndenge komeli il faut ba ki congolais mukame ko dimnango tongeli boy na ba vitesse na ba comparaison ndenge banozala ya makambo afali na ye il faut ça la peine fort abakisa azana ngo me fa bakisa pour muta koka zate il faut ça l'effort abakisa pour ba concert pena il faut net na sepela na comprendre que timing moni musique le comme na timing concert à liboso me ke faire avant vers 20 azana na podium ozela ke po eza suma ba ozela rabatute le lo vendeur c'est comme question salarié ça date ba yebi ke bana ba bien ba yebi puis ba bani so obeta 2 heures to beti 2 heures to kitoke eza sur le roi kalato vandi wana ozela batondi te batonda te fo bima donc eza déjà ba sina relaxa que lelo vitesse c'est comme que la beaucoup de professionnalisme beaucoup surtout ezala ba point oyo pardon ezala ba point oyo ba tout ce qu'on va liba hôtel la mingi parce que ça zongi ce qu'on a scène faire moyembi ayemba ki da danger bravo c'est quoi comme ce qu'on va nous ce qu'on va pouvoir mikemike ozomona te kazo yemba mais ozomona te loko o éclairage c'est premier éclairage pe ezala ki moke na concert à faire ça dit ba lumière moko boye ba ki lelo moko boye faut ça là pour le concert il fallait aller comme la boue le moko boye faut ça là yo le matin comme ça to sala ngotete donc lumière est posé qui problème na concert à faire par rapport ya fallait pas concert à fallait oui donc moi je pense que les appels normal faire pas à zo qui peut moi temps beta quitter na ba Francisco Azongi. Non, égose à la moi ba contre-temps pour faire une retard pour ba lumière on les a solo faut que solo na ba to ba ko sala ba biloko wana nyonso bien sûr que oui on fait l'aime ça zo qui mo faire il faut le accompagner que vitesse ezongi kombo faire o affaire wana yango yo musique wana ezongi bien et puis musique esali que to banda ce qu'on a débat musique to tika na ko finga bana ba finga mingi basi ba finga mingi oui tu peux m'acquitter à ça nana ketchup si les jaune maman na faire yo nan au moins te banda faire abeti ndeko lelo ba débat tout ngalo ta internet muta finga za et ça va faire ayeba ki c'est dit to zongi na bonne marche musique to zongi na nzela la musique oh biso to banda ko lo banda kala oui Nathalie batafali aba Alexis we ça concert ba be ayembi ba be ah donc allo la musique na allo la musique kinungu pe kuna voilà ka musique voilà donc to zongi na raison biso ba to banda ko kala za ki démarche ba ngai na za parmi ba banda ba démarche na yo Kitolingi mamba mafinga tito lobela art to tini ko to aro finga bo betaye et tu dois sila et ça pour consister un thème ça qui pour sila au monde donc le concert à faire moi je pense qu'il va Fabrice Batali héritier Atali Falipe Atali pas obligé donc ko ça na te fali Atali concert Atali makasi Atali ko lega zate atati ba ko ça na ba détail nyonso Falipe boya Atali Falipe Atali makasi ayeni ba point nyonso ba ko ndanga bango te papa otala te neni maître Benvindo autant attendre yele machara nzambe autant attendre moi je pense que actualité le la musique et ça lit bien faire le deuxième concert impeccable aïmi kitoko ça dit même habillement surtout habillement il y a deuxième concert à lobby super et lobby au verra mboya ki super te wa pela super mais nazo comprendre arena ngo foka avunga munene. Et à principe hein nazo ebate basala ngo senga ngala mala munene pola o liboso il est munene fallait pe kuna elo wana munene ezaka problème ni le comme si eza na vidéo moko et tout est comme si balati munene mo ko kokana bala barena ngo esenga ngala elo munene babila mala on dirait que ça ndengwana esenga elo munene abona kiala ngaya la pesa la mo ba mbote po davi ke lo ba question za moi to Sonia Anaclet ya Muzibi wana ko ba gauloise Sonia la clé ta musique so moni o mona ko Marco Malila Luanda to agine lobby Marco Malila Luanda afina kinga bo finenga no mare bon est normal lolo kutana Marco Malila Luanda voilà donc moi je pense qu'en tout cas faire rigolo la félicitation ba gaulois bo za la motiver bo streamer bo consommer dynastie mingi to sur la musique il y a bien oui lelo je pense que ba gaulois bo combien interpeller que bo ebake to longa na mafinga to comme siko na ba concert pour fali batali faire un petit peu gobeta fallait beta qui faire pas beti ba gaulois na ba warrior to longo na mafinga to longo to kesi ko fallait parce que azo beta je pense que fallait pas comparaison ba concert fallait pas nga gobeta amoni pas nini ba gaffe pesa eli pas nini pe ba reprochaka et loro ni ba lobela ke mingi atali
siko eba dosa la biso bien tozonga siko ko comparer ba concert oui parce que musique comme Ling Fabregas bonga baka dans la casino de Paris faut beta pour comme mon amawezate il faut beta soko beti to lobby soko fouté beaucoup ta kana na samta mabe yo motele le costume ko tina nzoto biso la sakima mambo za sérieux a petit na rafeli lema merci le banzajo a costume bimi donc moi kazage bimi c'est sérieux alors moi je pense que ba musicien to travailler to longa na ba distraction to zonga la place na sa musique parce que sa musique ezaki to ba conseil maintenant beta me belé na poto papa mba beti kofia beti jiba beti wera ezaki na bien no cha force donc to linga tes affaires na fali héritier disque déjà yango banda ko préparer ndeni ko tshela biso date Fabregas so tshaki date na casino Robino Mundibu baba bina file bola muka bozo sa culture na poto concert réseau za soutien ba miso ba combattant ba balo esili okobeta obeta concert na poto na minito okobeta papa mawezata obeta olinga oza mission donc on a mission okobeta donc faut beta concert na yo mo ba combattant ba menacer mutukuna yo ki désordre kuna te ba comprendre ba combattant ba compé et là on se na suka nango lelo musique ezongi donc ba musicien era ngo ya relaxa force na yo obimisa gal bon mozana ba nzembu tchalibaya même ba misère na poto to zonga na pas kwa na musique kitoko wana bokese eke nebele bokese na Congo da muke ozo voyager le to na faire to na fali to na héritier to na fa ba muke mi musique comme ya kotanga non pona ni be fort edimné misère longo na sima mukongo muninga no musicien musicien longo na sima mukonga muninga no musicien Congo sa musana yo faire ba golo baza faire ba warrior baza fali Robino luga batuna yo Fabregas so za ba villageois héritier muta konte na muninga to tela soutenir papa ve to lingi su makambo wana te za loko zo kwa faiblir bino boko travailler te pona bongo musicien ko mano so ba chomi ko mo sono makamba faire bongo ya yo o mo lo mano makamba fali bongo ya yo. Donc moi je pense que un faut vous aller interpeller que siko to sa musala to zong sa critique to sauver yango o yango za patrimoine na biso donc to rose la tête aussi deux personnes ba bundaka po o les gars na mission o ba komo tuno conseil a fait au mono bongo yo robeto mukoni. Donc moi je pense que ngala za na sa mutama be bo zongela musala na bino bo zongela et puis pour nous sauver kiti moi je pense que est important faut to lo bana ba makambo pour le lengo to qui si fait aussi biso ce qu'il fallait aussi biso ngo bina filé imaginez par exemple 10 personnes 15 personnes o bi ndento za na matière olo kene to yaki awa to lobeli conseil à faire 2 minutes to lobeli à Fabregas to lobeli oui bi ndenge ça biso bien mais ça a été pourquoi bozo ko ba fenea ba combattant ba katina bango poto ezongi chadat même mission na poto to zongi le musique ndenge za laka pour mon appel que les kambongo ezo sala bien ya ba mission ba ndo beta na poto au mona bato na nyoso ba koti ana to la majorité ou à 80% OK baza ba congolais bongo fali na faire so ba beti conseil mingi ba ne ba ya ba Guinéen, ba Congolais. Ba Congolais pas comment se retrouver. Conseil à faire ba Congolais, bon ba mané. Le ba Camerounais mo Congolais mo ba botana Camerounais même type na. Ouais. Abotana Gabon. 80% ba ba na katana ba Congolais. 80 90% bazaki wana pas faire ba Congolais. To yebani mina bien, o ve Freddy, o ve Jean, o ve Patrick, o via moi la bongo, ya na bongo. Nga za na sa mutama bo milieu du village. Bo yo kanti kuna yaki banani. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Donc, ceux qui déjà comme la capacité à retenir 70% d'économie, même 30%, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'il y a pas mal, mais c'est qu'on appelle à 50 et qu'on appelle à 100. Même si on a abandonné la phrase. Au banano pas yo yebi oti. Nani on ko pas yo yebi on o ko sa makamba minene pour que sauter dans la bataille. Moi je pense que fali le sera combien à niveau que na ba fruit ba yebi ba nini c'est que abandonné na Congo. Dans la Congo ça qui da ba preuve ba nini ba doit chemin succès ti lelo améliorer à comment pour ça n'a pas atteindre ba horizon mususu. Donc je pense que ça ndenge wana. Ah est-ce que le réseau milieu du village to côté la mututé. Ah ça na pembe. Monsieur le Banzadio analyse muta mabe to zana yo to fani bwe na concert ya faire to moni mbala moko apparition ya Venabiso Aboga Venabiso lingo silate Venabiso lingo zala rara Venabiso Mopao Mokonzi appréciation ya Mopao Mokonzi na Ferregola na yo na Adidas Arena au moins on est le militant on va avec Mopao à côté de Liliane Pedro l'international Liliane Pedro mbamo bengala za Granjo kataka pebi Boding Matadi a gomelinga message na Paulo dos Santos Boding Matadi Union européenne Union européenne Union angolais Union sasangisa Boding Matadi na pesi ombote mbamo Paulo dos Santos les guerriers moni fait noter moi je pense que fait le bas c'est l'homme le plus géré Kofi Olomide oui Kofi est l'homme le plus géré et Kofi a pas si mkola mona yusundu na concert arena fallait to imaginer boy na logique pe Kofi Olomide mutabimisi fallait
faut sauf nga na yeba fali na pas Kofi oui na elo na banga nini wala te te to yebi ngo te to ko sanate wa gitambo wana nga na yeba imam na ide to na yebi Kofi yebi fali na beki pas Kofi siko imaginer fali niveau comment ina ngwana concert arena munene abimisi verambo siko mutu fabi mais verambo abimite ba ke defa mutu mombo ba defi ve yisundo ayoka passi waouh tu vois donc tant on fait à inviter donc ayamo ta rina avant papa et puis fait ma bena so ka yeli ka mabima pamba te atika ki ndikati wa ndikati ve wana so kola te na ebiso verambo te me ya saki prière non atika ki ndika na suka ya prière ali focus kasite Nzambe alikolo mwana na yo yeyo mais prière ka vasaline je pense que elenga musique pe yangwana elenga musique yangwana non to solo na ndenga mabete mopa mokonza va bima alobi Nzambe feregola mwana na yo alobi mabe kasi yango na kende na pesa ba détail ça dit va na choc de fallait bien ça azal honorer kuna azaki honorer te batebele pe ba bi po anini frère abengisi jibena wera te akebengisa Kofi moi je pense que Aero musique ndenge komeli est-ce que wera ça qui vidéo moi parenthèse à muke wera ça qui vidéo mais wera ba ke ba inviter Kofi wera na Kofi ba yo na raté simba raté quoi na ba jibe wa mais Kofi wera mwana wenye mabengisi Kofi ça dit ce qui faut comprendre que jango ezandeni musique à Congo lelo comment il faut ba sauvango ba sauvango neni il fallait comment il wa ndeti ye moko honnête ebeli musique ya kala likamuda o Kofi akoti wera ko lobela ngo sute jibe pas ko lobela ngo te to ebani c'est ça ba congolais to mi ko sanate papa analyse on a ba ezaka bongo o boko yoka lelo boke ne pas ba Charlie Prince boko yoka ngote boke pas ba leke chu pas ba Kenny Piana boko yoka ngote oyo bo mto abimisa ngote ka ngamoko beta biloko bimisa donc musique comme une étape photo sauvango fallait que likolo ye moko et bimilo wa neti ba biloko tout ba défi tout ba tiraki na musique ba stade de martyr ba betango donc ba défi tout ba vie sili pour musique a kalaki passe ba vie ba tiraki ba défi na ba ponga bi martyr betango ton dimanche tant martyr le logo comme il a compliqué ba momo na liso kebe comme pe mabe alors au plus ça comme kende boye moko na tango ba de wendo de nini eh tout le monde a vu on a ba jibe na ba wera neti wera na faire ba yo na te ba solata mais tant wera nga ke beta na poto ba loba na ba sa ba vidéo so mona faire na wera so ki faire pena muto a pesa pena invitation ya bien et puis ba roye ba manje mu mwebele ko ba na ba Augustine ba ya na ba pena ezana oui eza wera mais toyoka na raté mais le ko ko sauver musique faut mutako za yemo te na vie faut ba tiela yo awa yango moni ko sauver musique on a ba tout ba bimisa ki énergie na bango so tali faire azana puya ko sakana te so tali presse ba mikolo sa musique a Congo ba so puya ri au moins mutu ça zo komata keta komi bo kende ça doit tomber mutu oh job na ba pied soutien ko oui ouais donc tout monde ngo ko na miso ndengwa donc vera mbopé na ba ndenge na yi amoni ka gérer pour Kofi ba beta kala pe na poto VP ba azaka ba zepe moi ba tebele bon ba beta ko folo mi depe mtabana yem daila biso li solo arena na nenga koka ko beta ngote simba pete ale arena ba beta ngo baloba ngote aye oyoki te arena ba beta ngo baloba ngote ngapela ko famba na lobi arena beta te sena ngo to la tu fode ba mtabeta arena liboso ko mone fali ngaya pelo mutayaka na histoire ngo arena papa arena mtabeta ngo liboso ko mone fali ex Bercy comme arena 20 000 places ko fa beta ngo na formation combo kasi combo liboso fali mtabeta arena te combo ne mte congolais ayaka na combo ya kasi fali te na 2020 abeta arena na 2020 ex Bercy kasi yango na arena accord arena yango te accord arena kasi fali mtabeta accord arena ko fa beta ka Bercy na ba wera na ba jibe papa ça na confiance alors c'est monter mabe botika ninga yo milieu du village toujours et le bana ko fait le mec à 001 États-Unis t'appartient à Mangela ba kamboka mona Mangela so moni refait le mec comme moni Mangela ba on ba na États-Unis et refait le mec à benga bi papa en tout cas analyse c'est qu'il est bien fallait beta déjà Bercy abeta déjà arena pardon donc moi je pense que terreau musique et comédie et comme ce qu'on a terrain moko boui mission nyot fois comprendre que na ça l'effort pour y pas côté na rivalité pour ceux qui ba o batikali ba sale qui diba to vend la rafali na faire mbula na mbula Cristiano na Messi donc ba mise faut faire très attention Fabregas beta concert à makasi na poto au continent les solo pour to za ba égoïste été les aga fali na faire été ba mise ba belé même Watanabe
album mais chemin de la gloire ya soki abeti concert à solo tozongi pa wa tokolobaka boye c'est pas que to revendre chaque jour à Fally na faire ba mise ba mi balete alors bango interpelle bango pour pas travailler moi je pense que c'est important moi monsieur Lubanzado par rapport ya ko soutenir ba musiciens do lobby na minute yo faire ego la batutu bazo pc poids batutu ba via na mikolo nyonso ba soutenir la plupart bongo pas Fally mongo comme si tout monde na kayango penzate pona nini kasi lo na solo bana wote ça dit Fally asalaki po apena pembe Fally problème na ba violence ani musique akala pe zaki na mo ba mensonge nango omoni musique akala pe zaki na ba lukuta nango o se tika la batu bongo na mitu Fally pe ayepe na ba vérité mususu faut ndima faut avouer yango Fally asali mama minene trop na musique ba de musumu kwa kokufa nde biso ba kongo to na oye mta salango na oye ozo komane ça dit aye ko reverser pe ba vie belé musu akala vie pe alors ba beta place boké vérifier bo agent na pe bongo te ta to la ngo la tongo na Congo to yo disque d'or certifié par Snap ezala Fally mdelango c'est on a le but on éclate ba Kofi Azwa nana Azwa effectivement to alors aka disque d'or ezaka na ngo pe mabete mais problème na ngo ndezala ko tegela ngo ndenge nini siko mutu mo akia s'affiler za wana mutu ka akia s'affiler pe na ba sokoda wana ba registre ba ofuta yo mozape miseso za na sokoda ta to beli ato banze mune beta ba pesote donc fallait que ga ko sala makambo ya ndenge wana puis eye siko na France ezala pe certifié ça dit babilo mo abongo et sala peke congolais le roi lingaka pe vérité te et bon et système pe ba enebele ozoma ale ba eno wana est-ce que système na batuna epe to ba kombo yana ba discours banda Fally nanyo tinanyo yo eloko Fally mutu mo asala ngote oyo be mutazwa te et sala ki bien pénétré ba lo toute vérité n'est pas bon à dire ya moi to comme la terre ale ba vieux wana surtout ba vanga ba lingi mukila mona pour ne bandeli Fally zaka bien na ba jipe na ba we to na mona ngo we ra utana be mission musali ka papa mbo ma yemo ka lo ba ki na Fally zo bundaka yemo ko fo ba sala ta we ra lo ba image ezali ba jibe ba lo ba yango ba image ezali mais sauf que lelo ba comprendre que batu ya Fally ba na ba discours ya mabe et puis batu ya ba Fally surtout be mission ba analyse wana ba ken pena ba sala que ça peut parmi be mission o détruire pe ba mission belé mitema na bango soit mal trop oui ça dit mission est fort quand izaka Fally donc nyoso baninga ba osala bango so ba lamu na tongo ba te bibonga na bango yango te fera yemba yango te erita yemba yango te kuna et sala ki sko et sisteri en mingi to chanda ngote yango biso sko batabo ndeto ye wawa ba biso toza papa donc faire assez loka malamu to ndima yango na lobi ba biso to ndima concert à faire abeti bien kitoko makasi du Fally abeti concert na to ndima ata ayemba ki mukeso ki ndenge ni me batuna kati ba sepela ki o makosa elo mo tambe nazo comprendre te monsieur Lubanzado to fana na ngambu ya faire bata faire nyonso o Fally nyonso oyo Fally o sala ba o mona ngo mabe na ngambu ya bagolwa nyonso oyo Fally o sala ba o mona ngo mabe ya ndoke ka bongo non justement yango nzamba pesa biso pe grâce oyo na moi chance ya kokota makambo parce que to longola pe bato belé ba longola ignorance ba ignorance baza trop muta faire ayebi mina ke Fally a danger ayebi ndima ngo pe 40 000 places yo mona muninga na muta Fally pa bi ke faire ayemba ka danger lo ba la kisaki yango et puis double Adidas c'est tondi donc aza fort aza mobali ba capacité yeba ni nango ezaka na ka sembla bazala bango ba ignorant au moins biso bato to sincère to za na katikata lo bagete ye azabo ye bo so man biso to kokoma bazo ba te lobi na mona ki sango ti papa sango ye pa niquer ka carrière ne donc ba nati le collé bazé belé même kota fait oui nati le collé ne di sango aza nati le collé mais kota Fally kota ya sango na za bongo oui bongo mona de sango lobi a niquer pe vina oui otala ba déclaration ne ngona est-ce que journaliste c'est professeur le roi sango ko oh non na goté c'est to une investigation vivendi nan azo pesa position que pas ça muta faire ye pa niquer carrière na pour l'autre autres ba journaliste c'est pro musicien oui ça dit pro musicien on dit ma be fort abaninga te yango to sa ke culture kitaka donc chance biso to zala ko lobake te o eza malamu eza mabe asali mabe to lobi asali mabe asali malamu to lobi asali malamu bato ya ko lobake ye mabe malamu nde baleki biso ne bele c'est ça le problème pona le koso na nzala biso mo to supporter nzala mais to linga to za sincère devoir de mémoire wawa oko za pesa na ngote mais ozaka quand même na tel esprit no bikete o eza o eza pe mais ngaba te bele comme ba mo benga nga papa yo ko lobela na nyote agola papa yo lobela no ka fe yo lobela ki te lobela fe non merci bango le roi na banda ki on da bongo te na sango bongo te wawa na devoir na pasi mo pa na ngana lo bango za capabilité mo na nango ya ko kosa likambo eza bongo te za nga mo difficile neti bona na moni des concerts à faire kitoko bona elo bezaki mabe faux concert wande bato bazolo ba yango na zela parce qu'on a expliqué concert salité ça dit au moins te na mi kosa sko nani Fally abeti sala munene à 40 000 places mais yo ye Fally penza abeta mabe donc moi je pense que ngai na za sincère envers moi donc bato no so bo benga na bino nga bo komela ba message comment ko kumisa comment lo babo po muta ke poto za rapport na mission te
Muta oké pe poto te ba ope ba ju chance na ngo tami eza chance na bango. Biso pe to garder ka bande depuis to loba, to za sincère en faire biso mo. Monsieur Banzajo. Moi ma différence mo selon yo. Béton pe na moi na éviter na poser question to forme nyosi yo lingi nga ko nyoka melanga te. Entrée ya Fali, entrée ya Ferregola. O sepe na wa nani? Bon, entrée ya Fali et ça là qui une émotion makasi po et ça là qui événement ya monene 40 000 places. Déjà ça facilité puis ba to c'est ça là qui on a ba moyen ba tia qui na concert on est ça qui on pas fait arrêter. Ba concert belozo mona concert muso za ba go chaka podium ba cheni no betia. Mais ba concert muso moi ba ke mbongo e bimina ko tela ngo ka boy. Yo moi ba ke awa écoutez. Tu vois? Donc na sens on a remona on a fallu écouter qui likolo trop. Même ba bloc on a bima ou tabo ni ne biminte papa c'est de l'argent. Faut des moyens. Vous comprenez? On a besoin que faire. On a besoin que faire à zongi siko. De plus en balobaka à petit vient manger. Siko ne fait le col à zongi littéraire. Je pense que ma concert musupe ko ya. Au monde que faire pe na forme musus. Et à osalango. Ka outi pe na bo bimine lo egoya. Mais au ça nous importer ça que félicitations artistes et courage. Le col à zongi to sepeli to zongi na discussion musique. Moi je pense que terrain to ko so la important ya ngwana. To sauver culture na ba miseba yembaka ba beta ba concert à kitoko. Donc tous les deux concerts il a fallu ça qui bien, il a fait repésa bien. Félicitations. Monsieur Banzali. Faire un petit concert tout la normal. Et ils a qui mutama be, ils a devant so pesa batu. Oh ya fallu les ara ndenge bo beti bo ya fallu ko mpo mona na ko mamwa passe. Et moi na aller musupe. Fallu fait pas perdre explication surtout dans les cambo. Pour d'autres appeler éclaircissement. Pas pesa biso éclaircissement. Pour y'a mon monsieur tu le connais bien nous so faire beti kaka. Donc les lelo da to za ngo. Pour faire la musique. Non, des jours faire la catanité. Et puis d'ailleurs le premier jour à beta kazaki na boîte. Akina batuna ye ndeka izala na ba staff na ye ndenge zala ko concert ici avec plaisir. Et puis lobby na ngai ko yemba sunde en tout cas bravo l'artiste. Moi je pense que que mon souffle la vie maintenant mon Laurent ndesi mieux vaut ayemba on est na lelo na fille wana na fille madame monani Barbara de regarde moi en tout cas c'est émotionnel. Oui. Maman démonstration pena ya mingo démonstration en tout cas bravo l'artiste ngalo na rolo baka ke loko so ça malama en tout cas faut applaudir. Tout le monde a mis ça sert à rien et loko so ça qui toko en tout cas aux ano et que dérange na nini elle ko muninga la tibia David c'est bien bien elle ko ngana beti banko sabo elle veut le meka biloko ebimi pile le zomona ate pile le top 2 so monika ate obide et écoute que loko te on ngala même na défaut le muninga tunyo ka mafuta nyo pakola so même défaut même akoyebisa non so loko ça malamu le bien en tout cas bravo so pesa mabe bo ça ka tolera ko ndima donc biso le quoi tout ça sincère na biso tout ça na biso pena boto vandeli pena bo au milieu du village. Donc on a encore sa mémoire na ngate puis na lobaka musique une émotion te bel batebe ba benga moni concert to la ta concert ba petit na ba gloriser nga na you arena oh vieux la bi na tala ka une émotion te ça dit moi j'ai lelo na comme na moi expérience pe ya ma internet donc na bandi pe moi kala déjà na salle pe da ba émission moi mi donc je pense que lelo na kokota na émotion warrior te ni ya golo po et c'était nga na zo analyser puis Nathalie na moni oza focus bat ba ko yo et puis na ye na lobby ba point ya bien to lobby ba point pe kota mabe négatif to lobby mais ça te que to déborder ligne ko finga te ni te mais to saka focaliser na makambo to zo loba moi je pense que c'est important faire ayemi makasi mayembisi publicité fali azo ma makasi mais public ezo yemba banzembo na ye non banzembo ya fali et banzembo ya fali album formule c'était ye ko na mingi ko le album a dynastie ya faire par rapport à communion ba public ja fallait ko tia 15 nzembo boy ache mede ache ni ba faire awe ko cheko suka na ba 6 neta mona ki marathon ba to ba yembaki David Mangaya ba to ba yemba yango na David Mangaya marathon moi monsieur là qui ba yembaki voilà même sous petit gars là qui fait na yemba yemo ba otala kaka mais je pense que ba golam super bazagi na kati ba yebi nde ba nzembo pour ça des sortes oyo ke la nzembo il y a des banzembo biso no to yebi exemple ko ba mede ba kwa banzembo ba marathon banzembo ba kikangu yo ya biso to yebi yango mais ça banzembo so affaire ba yebi yango nde pa linga affaire yango mona même ba vocal la mise ba yemba po ya linga affaire ayoka yango bena nyonso mais biso mingi ba to meloma to ba to yoka o ezo komela biso donc so la legi na nzela bona biki na yoka déjà mal accompagné po yango betaka na so comprendre moi différence donc na sens wana mais en soi conseil l'équipe bien o faire yemba kina ba to ba yemba ke zaki bien o pa yemba ki mo zaki bien donc ngai loko na rolo baka ke bravo l'artiste faire ça moi différence moi ya représenter pe moi ba musicien na ye a obenga bango penda mais na yebisa ko déjà be rare ka ya muninga ya olinga zongo loko eloko mo mais fallait ya msu moi côté kuna moi ko ka soit sala rangote bon déjà deux musiques différentes deux concerts différents deux bateaux différents
deux philosophies différentes de musique là-bas. Fali groupe d'accompagnement n'enga ça abisso. Faire un peu groupe d'accompagnement. Te faire orchestre G7. Bango un orchestre G7. Fali groupe d'accompagnement. Mais ça a combo F victime. C'est Fali F victime. Groupe d'accompagnement à Fali. Donc F victime. Il y a un personne canal à représenter les deux philosophies différentes, ils ont deux musiques différentes. Même si on t'a dit n'enga ba concert au comprendre que concert à Fali n'a fait ça eza butuna moy. Ça dit mutuna mutala n'enga nango. Au moins que o visionner mususu, o peut visionner mususu. Vous comprenez? Donc, même les présentateurs, les ministères, ils ont comme là, les ministères vont présenter à Bango. Pour te connaître, mais ma sœur, je bien là. Aïe, ils ont qui là bon. Ok, vous n'avez pas fallu à Togos, à Massy, Togos. Ça dit, donc pour la comparer, moi, ils ont moins compliqué, mais eux, ils importent, ils ont Bango, il va y avoir des missions congolais. Le corps de la télé, mais ça bende la Congo. Moi, je pense que mission photo, ça fier na Bango, tu soutenir Bango, tu tiens Bango poids. Ma divergence, on a fait fois, ils ont la peau, ils ont besoin de pousser culture qui est des mais ils ont la moi loyauté, et puis ils ont correct, ils ont monté à ma bête. Donc, on a vu que c'est moins important. Donc, je pense que les gens au milieu du village, ils vont soutenir, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager. Parce que, par exemple, ils ont sincère, et puis ils ont thème malam. Ils ont dit que ils ont esprit, ils ont haine. Ils ont critiqué. Ils ont photo. Vous avez vu Virginie Manganga, côté Alexis Wechi, kuna bazaza ba ba contact. Bah, la finga. La place senga go finga té. Biso to va na biso bonne ça pas les boss André ma 3 fois 3 fois vendre. Les boss. Donc ça les biso aussi le monde à mettre ben vino to va na biso. To soli ma na biso pe mususu. Ouais ouais. Ils ont pas ça arrière passer ça moteur ma donc bandeko na biso to ça no musala internet bo ça la logique et puis bo ça la franc envers bino moro. Moi je pense qu'il est sauvé culture. To six na biso monsieur le banja na masoa ba la lelo. Na minute oh. Musique à Congo comme lenge qui toka usala tena sepeli les jeunes dépendant makanisi nanga kalki nanga ndeka na lobaka en tout cas comme na terrain bien. Moi je pense que félicitations à ba missionnaires ce courage kaka ba bunda ba o bazana ba studio bo sa banzembo bien zo tano pona ko sala loko ko za la précédé ils en cours c'était zo tano bete loko bien politique loko na histoire double dasi ya mwana kitoko to bando talaka donc ba misé faut bo sa ndengwa na ko sa te po muninga sa sala zelata na yo za la patient zala motia mala mundimaka ba to pepe bandima yo. Donc on a pour chiter na pesa mbote na ngana azima kikiala petit na ngazima kikiala toujours na pesa ba mbote belé puis na pesa na laga kiyo ne baloba ke la promesse est une dette John Kirikou mutu na John Kirikou ka wana mayanga na pesa ba mbote belé puis na pesa mbote na Sonia na Cleta mizibu la gauloise olinga ndengwa na Marco Malila Luanda en tout cas lobi na gi de cœur na yo na sentir pena ko za frère et puis na pesa mbote na Hervé Lumeka 001 la promesse est une dette pesa mbote na Sylvain Lumila Sylvain Lumila, na eu arena mutunanga de tous les temps, de tous les jours, et puis na pesi motena. Hervé Katangala, le plus jeune manager, Philippe Katangala toujours, Philippe Tamboueko, il bombe la veine, il bombe qui la moto. PDG bombe qui la eba de famille, ba baby s'arrêter la famille est sacrée, puis Tarsis Bambela, les grands changeurs, Tarsis Bambela, na petit no gloire tungu, ya voilà soda. Gloire tungu na pesi ba moto, et puis na pesi motena Thérèse Ndaya, mère Balaorina, mère Ndaya toujours. Et puis na pesi motena Lilelo Pedro, l'international, n'a dit pas na robelo. Azobenga bisoda? Taobenga. Abenga. Bonakiala. Le mystérieux Bonakiala, na ebitina. So mona bimisi ngongo makaseka na ebitina. Paulo dos Santos guerrier. Na bi ke yo na ntima donc ba tout bo soutenir nganga pe na soutenir bino mabanga pe zo ke na flèche aller et zo zonga na retour pour bino mozo mo neti moyo bakazaka ebimi fo er mo bakar ba nini donc so zo contrôler ngo pe na moi miso wana to tchana poids. Donc, on a dit que Masola Balabala pour David et Wembazawana, Nazawana, Bobengi Bisso, Netinga, plus 244, 938, 754, 734. Maître Benvino. Et puis, on a dit Charan Zambé, Dele Macharan Zambé, Arkeli li compa. Arkeli li compa, Moutunanga, Nalelo, on a Pessio Mote. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un Sugunanga. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, Simon Kiboukidi, famille à Bekapa. Simon Kiboukidi, Kota Masola Balabala, to préciser Arbino. Marabo Obino Bolinga. Pour bon nango pour bo sepla nango fezaka na masola balabala donc bokota masola balabala et ko sala bien pilelo makambo lobaki pilelo top dej makambo lobaki na masola balabala sala ngo penda et ko sala bien koko maleka prêtre kota masola balabala bo pusana penda na masola balabala et ko sala bien Ben Willy les Gabonais la puissance mondiale Ben Willy les Gabonais kota masola balabala FCC Mobimba FCC Mobimba, la ligne Ablonatina, Bodi Mata de l'Union Européenne, et Niangolais aussi. Voilà, monsieur le Banjo de Mtalobi.
parle de sens les guerriers, beaucoup de masola balabala et que ça la bien. Donc vous partagez des missions, vous commentez en haut, il y a reçu en été. Il y a reçu en été. Mais il y a reçu en été, il y a des gens toujours linga. Donc vous pouvez savoir confiance. Vous pouvez savoir confiance. Bato Braza, vous bengi biso, toza de Kier Nabino, bato Kinshasa, vous confondre biso pinzate na nenga mabete, ngana mesiru banza de tozalaka na Luanda. Toza na Congo te, tozalaka na Luanda. Ba o boza na posta boleka na masolo balabala. Bozo zala mingi na Kinshasa bozo benga biso na so batezo poser ma problème mesiru banza. Non, sauf que bazaka na contact bien et puis peut importer zali que masolo balabala. To crémelo mo voilà moi forme mon ti moi projet to ça j'ai mon to wana ki mo pekin moi une semaine to beti kuna ils faut babulu kage salado on to senga ba soutien to ça mana posa ba soutien les machara nza melet na micho ero ba chana sima ba Paulo du Santos guerrier la charité bien ordonnée commence par soutenir biso batalwana ba patron lwana bo soutenir biso pour mission moko de tala mana mbo za oyo et puis tout mettre na ba record papa kobu ala te ça passe angola ça passe sur internet balanda yo ngana ko mabina ke net concert a fait betamel ba mo benga ça l'analyse donc c'est que on comprend que ça là bien ouais on comprend donc moi vitesse saison matin et puis les loba tous ba encourager biso merci beaucoup bo continuer ko encourager biso bo partager ba mission bo partager bo kataka ba parti bo tinda ba page on a musa na bino biso to ko sala ngote biso zo lobaka bien pour moi biso lobaka papa ça passe pour même pas bata faire na bata fallait et ça passe frère na bo gatine ba côté la raba na bien bilo na dégager wa bata balabala bilo to dégager abino mo bolo baka no mo mona mes condoléances na ve na ngai kani mombela to père des petites sœurs na ye donc ve na ngai kani mombela mes condoléances na famille nyos donc voilà on est ensemble ba tout to bazo linga ba tia biso po biso to zakaka baloka berve lumeka tuna yo pe 001 001 tangu yo solo bana biso papa bobwaka nga to bobwaka ti mais tangu pe comme moi système za pe mututi ouais za pe mutu quand même faut za pe na moi manière so olingi lokumu olingi mabanga faut comprendre que mabanga pe zaka na moi reto ko sala ngote lo kwa mukonzi mo vandi baboki puis yo bozela ba benga koti bali boss andrele makutu pesto zali mutana près de naler le moment na bengi neni masolo kitoko tu ekoti petit peu les boss andrele ma toujours le sala pe bien alors bato nengo la tozo linga bango ba sala wana ba tia biso po puis biso pe to récompenser bango sala ra ndengo Jonathan Kuzu Aigle benganga bena to sola kota masola balabala et ko sala bien l'ami du chef Foné l'ami du chef kota masola balabala et ko sala bien donc on est ensemble avec vous. Ciao.